biso na diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongwani kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga soki mentalité na biso ebongwani po makambo mingi tozali kosala na kongo wana ezali les résultats ya mentalité na biso na diaspora ezali podcast oyo na memi comme contribution na ngai na kobati kongo na biso mutu na mutu azokoya na oyo ayebi kosala na oyo akoki kosala ngai na ye na maloba ko conscientiser congolais ya diaspora parce que nayebi ke congolais ya diaspora za influence munene na kati ya devenir ya Congo et particulièrement na kati ya diaspora wana ba congolais oyo ba botama na Congo ba longwa na Congo bazali banda ya Congo mutu na mutu ayebi tina nini na longwa Congo mutu na mutu ayebi nini azali kosala na libanda ya Congo mais lokola to yebi Congo et pa to botama peu importe nini tozali ko vivre pe kosali kosala bamboka tovandi matoi na biso ezali toujours vers ces pays qui nous est très très cher. Tolingi mboka wana itambola comme un pays digne. Tolingi bande konabiso ba vivre comme un peuple digne. Mais musala ezali makasi ya kosala. C'est pourquoi il faut qu'on ratisse large nde balobaka na lopoto. Ngai moko na kosala nyoso te, yo moko kosala nyoso te, mutu na mutu azotala eteni nini oyo ye azali capable d'apporter quelque chose. Eteni nanga yangoyo. Makambu unazali observer na diaspora congolaise na zoloba soki na to maîtriser aspect oté so na to maîtriser aspect oté to kene musika te parce que ça be élément ou balobaka ba notion moko élémentaire ou ba population ba peuple na ba pays autovandi basi ba maîtriser et ils ont bâti ce que nous admirons sur ces principes aussi simples que ona rolobela na zolobela na kati ya série o sur ba Feti. Au micro, votre frère Jean Ndinsil Kouta Bongo Mikili ya Canada. Soki ezali mba liboso, peut-être zunga émission o na katikati, ezali série mobimana sali sur Feti, tolobela Feti. Donc il faut tala ba vidéo nyonso sur ce sujet pour comprendre. Soki kaka moko, peut-être oko saisir ngaite. Landa série mobimba. Alors j'ai préféré que ça la ndambu pour ne pas faire une émission il y a 3 heures du temps du coup. Merci. Lelo nazali kokoba peut-être pena ko sirisa na kolobela organisateur ya fête. Tant vous allez dans la peau de celui qui organise. Dès le départ na lobaki bilo komi balé faut guider yo. Donne de la valeur à ton argent et yami balé zala na notion de respect ya ba invité na yo. Lelo na kolobela likambu ya programme. Okoyi ko ça la fête était sans programme. Et croyez-moi, na koma na ba feti programme ezate. Naza par exemple binanga naza maître cérémonie na komi et yebanité qu'est-ce qu'ils veulent au juste tout ça la nini na sore ngwa lelo to bengsi bato. Mutu lemso baka bon yotala kaka ndenge to kosala. Et pourtant ils avaient tout le temps ya ko préparer tozo yamba batu to bengeli bango nini to kosala makamu ndenge nini. Et même choix il y a maître de la cérémonie, il y en a qui vont le faire les jours même il y a fête. Osa invité, bazio kaka bon, tu en as besoin moutassa la maître de la cérémonie. Ça, c'est un problème d'organisation. Et nous devons travailler fort, bandeko, même na ba fête na biso, tous en la notion d'un travail bien fait. Na zongi di kambo programme na yo, il faut pe osalango en tenant compte des invités. Na moka ba vidéo na baki fête, il faut qu'on considère un peu le cola show. Ce qui est dans le show, peut-être na mutu na yo mon orchestre zobeta, boké na salle, bato bavandi, ou bien mission moko boye. Show, tout simplement pour dire que il faut notion, il y a agrément, il y a divertissement, et ça la tenir en compte. Et c'est ce qu'il y a, bato soki ba ye, bato faut ba sepe là. Et c'est ce qu'il y a ko sepe là. Alors pour bato ba sepe là, yo organisateur ozana rôle munene ya komema belema oyo e ko créer esengo wana ezalika te que maître cérémonie aloba
ezali kaka te ke DJ abeta musique. Le programme en soi, concept na yo nyonso wana ekocontribue na koagrémenter temps wana. Faut inviter na yo amona ke y a de la valeur na temps oyo ya lekisi na esika parce que ça temps na ye andimi kotia yango à l'écart pour passer temps na yo na esika oyo yo opesi rendez-vous. Alors il faut quelque part azala pe na ba retomber nango na ce sens que amona pe que ça valait la peine azala wana. Mais na kati ya programme il faut pe kozala réaliste. Oza na combien de temps pour na organiser eloko ndenge olingeli wana. Kotondisa beelema te na kati ya programme na yo sans tenir compte ya facteur temps. Et eloko mingi na sepe na mindele bandeko, peu importe la grandeur ou la petitesse de l'organisation, mundela zara toujours na plan. Et aussi incroyable que ba fête ya graduation tokenda ya bana na école maternelle s'il vous plaît. Ba bino séance na biso lelo et séance ya remise, bon, comment on appelle ça, en tout cas une sorte de graduation ya bana tant aussi ça maternelle babi eko banda c'est de 18h à 20h par exemple. Bokomi na 18h okomona déjà mindele basi bavandi vandi. Aux alentours à 18h05 10. Et ça j'ai toujours contrôlé na bana na zala ba misato. Ti basili sa école maternelle, puis basili sa école primaire. J'ai toujours observé okomona ke batu oyo, ce n'est pas parce qu'ils ont affaire na bana mike que bafouyango. Tout a été calculé. De telle heure à telle heure, mutute la koloba. De telle heure à telle heure, to sala banabo. De telle heure à telle heure, so babaki 20h de konanga 20h moins 5. Ba komi ko sili ça peut mon appel et sili 20h5 et 20h pile et sili. Parce que ba tche ba rubrique na bango, ba zolande lango, ils ont pensé en fonction du temps. Qu'on négligeait tant de konangai sozo sala fête. Kotisa belema na yo nata. Pe mituna, est-ce que c'est faisable? Et arrange ton programme de manière à ce que dans l'ensemble, ezala kitoko batu basepela. Et ezana biloko msusu, ça ne vaut pas la peine otia, mais otiegaka. Et surtout par exemple, na kaya ba feti, bato bako intervenir baloba. Solo la na bato wana déjà avant. Tout na bango, est-ce que bazali à l'aise côté le maliboso bato koloba? Et pesa meli na mutu nyonso te côté le maliboso aloba. Mutu so kolingani te koloba. Alors ko forcer était et ne prenez pas les gens à l'improviste que yem ta koloba muta yeba gine kutude. Tant à côté le makaba moni ki o bato azande belebo muta ko beta na mona baka. Ba pesi mutu micro aloba. Muta ke na gauche ke na droite azo bata ko banda ba sukira wapi. Mais ce qui bo checker na programme. Donc, il doit être conscient qu'à un moment donné, on lui accorde 5 minutes, 10 minutes. En tant qu'invité au Vanobimo, finalement, pourquoi forcer à l'oba? Ça tombe sur l'organisateur. Pourquoi forcer à l'oba? Ce qui mouta, ça qui n'est prévu à l'oba, ou bien aligné de l'oba. Donc, biloko mike wana kusaka nangote parce que ça compte pour l'ensemble, il y a programme là. Et lorsque vous faites les programmes sur papier, et bon, comme sur le terrain, il faut que vous soyez réaliste, là, ce qu'on a prévu et la réalité devant nous, est-ce que c'est faisable? Et ça, peut-être, il faut carrément que vous ne soyez pas bozo technique, il faut ça, le makaka passe tolobaki. Ok. Ce qui est par exemple, il y a 19h, de côté, à la speech, mais bon, comme selon le décalage, ça veut dire que 19h, il faut bali anan. Et que moi, il faut faire intervenir dans les réalités. Si vous pouvez les bouger pour plus tard, bon, ça là. Ce qui est impossible, donc il faut ça justement au fur et à mesure afin d'avoir un programme qui coule bien. Normalement, les invités ne savent pas qu'est-ce que vous avez écrit. Mais bien, est-ce que ce que ça est loco, est-ce que prévoit qui ce n'est pas parce que prévoit qui est loco qu'il faut au salaire. Parce que des fois, dans la réalité, il y a comme sous faisabilité. Et c'est comme l'angaï, Nazali DJ, bachelinga na programme que na tel groupe moko ya ba mama soki nini bakokota bakosala défilé na bango pona boye. OK, to comme na erona ngai na zolanda plan na yebiki siko funa kata musique. Luka ba mama ngo esengelaki basala makama ngo bandeko. Ta more kota siko tozwe bate est-ce que na bête musique bien sûr que en tant que DJ on est toujours prêt à
pouvoir suppléer. Mais en même temps, programme et qu'est-ce qui se passe? Batango bazate ou quoi? Et personne ne me prévient et personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Et aux hommes, bato azotala talabino, ça sort un peu de l'amateurisme. Ceux qui n'ont niveau à garderie, j'ai pu voir mes enfants graduer aux hommes makamuna bango, bien, spectacle ban. Ceux qui balobi à telle heure, groupe, il y a ceux qui nini écouter le mabasa la moi sketch na bango, et on ko ki ma bana ba telemi, ba sali sketch na bango, et sili bake, aux hommes ordre. Et bon, aussi ba mikolo. Comment makamoko ko kenete na nenge ya bien. Ça encore, ça relève de la programmation neni bo salamakam. Et là, comme ça, pour un programme, boye ba pe ko prioriser. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que toko kolongole loko oyo to changer yango to tia oyo awa? Ce qui vous a la notion, il y a ce qui est plus important pour la soirée na bino, vous pouvez vous embrouiller puis vous sali dégâts. Et moko ba dégâts oyo eza tellement répétitif na ba fête ba Congolo na kenda, surtout dans mariage, c'est de voir que ba commander kabambi na gâteau mais mutu moko ali yango te. Combien de fois na mona ceux qui n'a pas fait tout na zaneti DJ par exemple parce que tu retiques jusqu'à la fin les tabou kanga instrument tout ça et tu vois comment maintenant la famille qui a organisé se demande comment bako zonga na gâteau oyo. Parce que gâteau tango yé mutu ayeko livrer yango a livrer yango dans un emballage où ils ont tenir compte nango tango ba sali ba yibi ke so ba fungola emballage on a gâteau eko liam. Bino mo commander gâteau pour 100 personnes. On sous-entend que gâteau on est aussi là nango. Or, pour avoir mal programmé vos affaires, to komi na moment où bat ba komi ko bima bima na bango, bokaboli gâteau te, bato ba bimi, le gâteau qui était fait pour 100 personnes, vous se retrouvez famille il y a 10 personnes devant cette grosse montagne. Bokoli angondeni. Bokoli angondeni, perte. Et combien ça vaut? Combien ça vaut un gâteau ya mariage? Na yebite. Na sala mariage, na zaki impliqué te na makambo gâteau, na sala na pe en Afrique, na yebite batalo kuna gâteau toliaka na na lamba na yebite. Mais il semblerait que par exemple na Canada na ba fête na yoka na musika gâteau ya mariage ko kende $200. Ba na yebite bande ko Europe kuna bino gâteau ya mariage zandeni. Ba prix ezani. Alors $200. Au fouti $200 pour un gâteau, bato balé yangote. Est-ce que ça parce que bato baboye ko lia? Non. Parce que na organisation na yo, oyeba kite ko prioriser. Yo tchaki ke gâteau ba rouler vers minuit. Mais makamuna bino koto peut-être tamboli bientôt et ou bato bandi ko kende avant, mais changer tango bandi ko mona bat mouvement est sorti, changer parce que c'est fait au somba ki gâteau pona bato wana. Siko bango bakie balete, okosala na ngonini ngomba. Nyarangongo penza ya gâteau wana, ya ngomba benzo kusala rodi. Ata rubo kabula ndenge nini. Osali perte. Et ça, c'est très récurrent dans la fête na kenda. Gâteau, otalaka gâteau, ezotikala. Gâteau, ezotikala. Mais bandeko, bon commanda kango pourquoi? Voilà un peu ndambu oyo na observé et na sali série oyo na mema moi ba réflexion pour tout quoi ko revoir le lenge tozo salaka ba fête na biso. Et makamna lobby, je ne prétends pas avoir toute la science. Nakina moi ndambo expérience dangai. Mais si ça peut au moins susciter un débat dans la communauté partout aux alliés, vous qui avez vécu aussi des choses comme ça, peu importe mboko vous alliez, beau commenter, tout échanger, total à makambo parce que ezaki to côté. Et quelqu'un peut se demander comment makambo a fait avec le devenir d'un pays. Un pays c'est un tout. Et chaque activité tout ça na vie na biso peut nous donner une expérience qui demain matin peut nous aider à diriger un pays. Si vous êtes capable de na biloko mike comprendre ce biloko, si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, comment on peut te confier des grandes choses? Parce que dans les grandes choses, tu ne feras que tu prendras juste ce que tu sais faire en miniature. Et un peu justement le coup la architecture. Pour pas ton andako immeuble à 50 étages. Maquette ça forcément 50 étages. Maquette ko c'est lo muke boy. Bakozwaka ka ba mesure wana siko ba memi yango na ndenge munene.
mais en respectant maquette to banda nanu na biloko oyo bato so basi maîtriser eza soni fete ba congolais mindele baye ozoyoka soni ekomela ngai otali mundele azokota na salle mituni nani a invité ye parce que kaka yo na mundele ne bovani na salle et oyebi kende bovandi wana minimum 2 heures du temps avant banda et mundele nazo yabi ke ezobana na 19 heures selon papier mais yo oyebi ke papa tant que 21 nane betité oublie eloko mo osala mawate ou alors tant on peut ko banda ozo sentir vraiment que qui ben improvisation ndenge na ndenge on sait pas dans quelle direction on va qui fait quoi qui quoi ou vendre et pas minile ou les kaboté to vani na bamboka oyo qui doivent nous servir de modèles bandeko to vana ka ko vanda te to observer to apprendre donc voilà un peu na parcouru côté il y a organisation ce que vous allez na organisation il y a fait et loko mi balé penda ya makasi fo simba tango bandi ko penser fait na yo et en toi la mentalité de donner valeur na mbongo na yo ko dépenser en projetant que na souka ya fait na yo faut la satisfait d'avoir fait ses dépenses. Parenthèse justement par rapport à point il faut pas mituna est-ce que vraiment il faut na sala fête yo ki na louer ça na bingsi bato des fois ezana makam susu ezo senga nango te obenga bato ebele oko sala ngo kaka 2 personnes na ndaku na yo ou 2 familles na ndaku na yo. Est-ce que vous avez la capacité à aucun bilo mine? Ce n'est pas une obligation. Mais ce qu'on décide que na et lo kwa munene nengwana yeba ko dépenser mbongo et fait en sorte que mbongo na yo ezala bien investi. Ya mi balé tient toujours compte ya bato ko invité pesa bango valeur ba mona que ça valait la peine ba se déplacer. Ça c'est l'idéal. Na zappé ko reconnaître que l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Ben imprévu et kokozala. Tobo yangote. Mais ticket ce qui est imprévu comme ça s'appelle imprévu, exactement imprévu. Mais biloko msusu ezaranango ben imprévité. Et c'est que manque du sérieux qui donne ces résultats médiocres. Voilà. Tokolanda suite et kozala suko na kosolola na côté il y a invité. Tant où ozali invité il y a aussi certaines valeurs où Sengelo Zanango en tant qu'invité. Wana na prochaine édition. Bisona diaspora, to solo na bosolo lelo, lodi soki to bongoni, Kongo na biseko bongao. Kongo na biseko bongao. Kongo na biseko bongao. Au micro, c'était votre frère Jean Dintsili. Commentez, partagez, tout le monde.